Congo Zaïre News TV eza nde chaîne na biso ya sika. Boya ebele bo s'abonner dans 2 semaines toza ko lancer. Bonjour bonsoir na bandeko nyonso. Place nyonso bozwami na kwa nyonso ya monde. Na Asie, na Europe, na Afrique, na Amérique. Awa toza na studio moderne Boss Live TV. Toye ko lekaka pona kwa nosebino tozo fungula chaîne moko o eza chaîne chrétienne. Toana lobelaka ka o etali ba religion. Ngai ndeko na bino Congo Zaïre. Moto na maele pe bwana ya Nzambe nazali technicien en développement spécialiste en organisation sociale pe nazali docteur en théologie comparée. Toana lobela ba religion nyonso na chaîne na biso ya sika o ebengami na kombo ya Congo Zaïre News TV. Congo Zaïre News TV. Bo s'abonner ebele lipamboli ezali likolo nango. Tango s'abonner béni. Awa toza na studio moderne ya Boss Live TV. Oye kangi masolo na States Mobimba. Na States. Ata obundisi. Ata osabeti mabanga. Ata osalo yo kosala. Azaka likolo. Bundisa na oye mwana Nzambe zeleza polele Boss Live TV. Eza chaîne oyo eza kopesa talakaka. Talakaka. Sikoyo toza kolobela o etali chaîne na biso ya kitoko po so to leki na Boss Live TV ko fula. Soki c'est fuli Congo News TV bino so s'abonner. Congo News TV nde masolo ya mikolo eyeka kopona kolobela religion. So tengi to lobela politique tokoya na Boss Live TV nde masolo ya solo. Nde ya solo. Les bossés sambela nzambe na yo biso pe tozo sambela kono yo ke na bana poto mawa popozo beleki eleki ye eleki mingi